Congo France. France.com, site ya Congo Masolo danger, Masolo kitoko. Merci à vous chers internautes, vous qui nous suivez de partout dans le monde entier à travers www.congofrance.com. Merci pour le moment avec votre humble serviteur Patouchi Nemouleg, le vigilant de mon pays, la racine pivotante de l'arbre journalistique, l'emblème de la presse congolaise flottante à l'étranger. Derrière la caméra, c'est Dems Vidéo Dems, chasseur d'images. L'actualité nous exige ni actualité za moko liwa ezolanda na Congo avec impact na idéologie mais ezolanda wapi na ngambu ya artiste musicien na biso oyo ba prestaka na Congo avec impact na idéologie ndenge zalara c'est-à-dire en Afrique du Sud Patouchi Nemu alingaka kita sur terrain azoba information azoba news pour a propager ndenge zalara na suite ya makasi et na site ya makasi congofrance.com na boss na biso Josué Didi Dipumba c'est-à-dire na manager na biso Junior Bukasa Imperio na ndenge ba côté kuna ya ba nord quoi et ça la bien lelo tozobeta lisolo moko awa na Congo France lisolo eza moko na jobu c'est-à-dire Kofi Olomide to monagi papa ya Kofi Olomide auta ikotika biso via gwe patika ki biso akufaki mais to moni absence ya ba musicien ebele to banana na liwa ya papa Wemba Kofi Olomide azalaki absent réseau zani ni yepe papa na ya kufaki ye moko pe papa na ya kufi to moni pe absence ya ba musicien congolais ebele to zo baté se dit à quoi na ebité ezaka ba rankine oyo ya musique comme kota tina ba famille na biso na ba foyer na biso ezo sala bien te to ko débattre to ko zo ba point de vue ya batu ba fanatique qui a bonne musique et surtout au balingara ba mission na biso congolais au tozakana bango na communauté congolaise to ko la pena Christian Yaba aza parmi ba amoureux à musique congolaise to ko lia na étige avec impact na idéologie c'est-à-dire Christian Yaba ko ta parent français c'est-à-dire boende zalaka c'est-à-dire ah to sala raboui quoi Christian Yaba Tokos bonjour Christian Yaba bonjour Pato bonne santé Tokos metna fil actualité ezo exiger to lobela yango balobi na Congo ba mort ezo tambola lokola Singama Tembele ndenge tolobaka c'est-à-dire tout à perdre papa Wemba c'est-à-dire tout à perdre sous papa ya Kofi Olomide tout à perdre les sous papa ya Félix Oazé quoi mais ce qu'on a perdre wana ya ko perdre belé wana to remarquer le moko ba entre bango ba musicien baza ko se présenter na ba matanga to mona na matanga papa Wemba Kofi Olomide aya quitté to mona na matanga papa Kofi absence ya ba musicien ebele Jibem Piana Weranson Félix Oazé quoi donc ebele ba kita pas fali poupa na mona ko nie fali poupa zalaki sur terrain et ça lagi bien mais to peut-on le solo matanga papa Wemba absence ya Kofi Olomide attaque yo mélomane ya bonne musique o jija ki ngondenge ni ndenge pena ba beta ba wake up wana ndenge bazalaka ensemble est-ce que vraiment c'est important Kofi Olomide le kata ko le kate te wana absence ya Verambo vraiment ngana olobageza ba fanatique na biso o balandaka musique nde baza mitema mabe donc bango nde ba mitema mabe quoi moni absence ya papa Wemba ya Kofi Olomide na matanga papa Wemba lelo bolobe za remarquable or tant question akufa qui papa Wemba ya quitté Kofi pa ya raté c'était dit à quoi c'était ba mélomane ba fanatique o balandaka musique nde mutu ba lansaki ba message on a que ceux qui baillent ba obeta bango donc de même salami pour na Kofi Olomide donc to ba raison zara ke bazo banga ba fanatique ya intel ceux qui baillent là musu ba obeta bango raison cause la raison musu ezate ouais raison musu ezate raison musu ezate polémique eko sous caractère moko na musique to beta sur musique polémique eko affecter pe ba famille na biso vraiment est-ce que ça utile je ne crois pas je ne crois pas vraiment en indimité l'indimité que quoi affecté ma famille na biso polémique éthique là toujours na musique so lundi même le même jour papa Wemba kufaki Kofi Olomide les gars na TV à lobaki comment papa Wemba zalaki pour nae donc c'est-à-dire que polémique éthique là qui na musique ezaka ki ba fanatique nde ba memara yango tina ba vie privée na biso balobi phrase oyo papa Wemba bimisaki ava kufaka ye akoki ko sala kimia na Kofi Olomide te tina liwa facilement comme ça dans le bon en français ninga lobby alobaki moi je ne peux pas faire la paix avec Kofi Olomide si facilement comme ça est-ce que phrase wana nde ça ite que Kofi Olomide banga ko ya po batu bako zongela yebe ah te mona gite jour ko papa Wemba kufa parmi bato liboso ba koma ndako ya papa Wemba na matonge te na matonge te na ndako ya papa Wemba eza na makampani Kofi ayaka na matonge te ayaka pa papa Wemba te to ayaka pena na ndako ya papa Wemba ayaka na ndako ya papa Wemba na le makampani ouais ayaki na ndako papa Wemba les preuves no monaki ayaki donc l'image ezali quoi donc c'est ça ba musicien na biso ba perdre peu ba parents na ba Kofi a perdre papa Oazé quoi pas perdre papa et na matanga papa ya Kofi Olomide Oazé quoi ayaki te na matanga pe ya papa Oazé quoi Kofi pe absent
est-ce que ils sont vraiment important maramboyo? Est-ce que message ni européen ça na batunyo so bazolanda biso communauté congolaise message ni rozala pas important na ba musiciens bazolanda biso est-ce que bako sala ka pété basalika kimia to association na bango kala ba maisha wana bazongani ka bazara inipo en fin de compte bituma we bunda mal roi ya we na jibe zalate ça dit bato babundisa bato bazokisa bato bakufa le roi we na jibe tisiko non salamate pourquoi pas basala rapé? Ouais, tout le monde a qui a papa Kofi Akufaki, bah quitté, bah musicien vraiment bah tête il y a musique congolaise bah quitté. Donc de même et pas oisé quoi, na moni pe Kofi a été donc et ça babilo on faut batika yango. Polémique à musique, éthique à la musique. Et non et y a na ba vie privée, tout ça marambo ebele o ba te belé bazo sepela na ngopé na vie privée. Vous comprenez? Donc, ce que vous été que moi, je quoi, attends la classe, moi, on a ban ya Kofi, et ça, mi que ban on a classe, bah au la théo, aussi. Donc, ça ka ba fanatique, batika ko intoxiqué, ba artiste na bango balingaka, na ba vie moko boy. Message ni relation na ba artiste ne so bazola no na mokili mobimba, bazola no na site makasi congofrance.com, site etala maka mokili mobimba na boss je suis Didi Pumba pour te clôturer na yo. Artiste musicien so bazaka na bomoko leki banga mukolo abanga leki à respecter leki. Merci beaucoup. OK, merci. Tozo continuer on ezaki para français Christian Yaba to continuer na ba interview ndenge zalara et ça la plaisir na président Bali Kakenge excès de monnaie ça fait du bien. Mboka na mboka eza na ba continent en Afrique du Sud tozala rappeler na gouverneur na biso soki mboni mboka ezotambola malamu seke gouverneur aza malamu jusqu'à nouvel ordre balongola ina no temu takolongola nana mona ni pété siko na minute oyo nazo yambela bino Emeka Pongo poche zoba maboko pété vina biso akuto yo vina biso za na Afrique du Sud ya na mboko oyo to beta lisolo na biso tozo beta po polémique er moko ezala na ngo pe important te bakosa biso polémique fula la musique jibena wera polémique basala tilelo et salamate batu ba kufa batu ba bela batu ba zoba polémique comme ti mambo buka bandaku to mona joka ba buka ba parler donc polémique ya bongo zala nonté donc Kofi Olomide auta ko perdre papa na ye quand na auto ko beta ne bandelia wa waze ko pas perdre papa bo nana oya matanga nani na ebité ya Kofi déjà waze ko ya kité ba misebele ba kité ba jibe liste ya mamulai mais ya emeto beta no mo kati ya Emeka Pongo ko ta ça la bien gouverneur na biso yo ville bien gouverneur. Bonjour à Emeka Pongo. Bonjour pas tout cinéma. Bonne santé. Non, santé normale car la grippe il y a des dérangements. Pour ça moi hiver pe côté ça moi ça. Oui. Tozo beta lisolo moko ya Emeka Pongo na ebike polémique ozali ozapena mutolanda rapper musique la o ka pe artiste na biso polémique eza rancune eza makasi ya kosakana te na ndenge ya Congo. Soki biso bapandisa ngo tozo lobela ngo te seke eza mabe. Soki pe tozo tambwisa micro te seke biso tozo tika makambo kende seke eza bien. Polémique ya Jibena Wera tilelo polémique ya bongo sala mezate ya Emeka Pongo contredire ngaite. Mais ya liro ezo kende le Kofi na ba misie belé boye. Est-ce que monite ke à lire polémique aux okendele ko risque pe mutu moko adaye na mambo polémique à lire ya Kofina wase quoi non ngala logo wana elobi ata yo moko lobi ma ndeti biso vraiment pas biso dans la mission génération wenge hein biso mabala wenge na ndenge ya faute quoi wenge vraiment ya ba parler ba via parler ba masa pe bazara wana ba masa parler ndenge zalaka moni ba vie wana bimbale ba vie ba vie na biso pe yo ebika ndenge zalaka bandule ba vie mo boye tout se pela na bango attaquer ba kinois ba vie ba trandule ya bango bien mais lelo yo polémique elo bana solo depuis we kana jibe ba fidango déjà to mona yi matanga ya Papa Wemba to mona tosonga na Kinkester Papa Wemba ayakate to moni matanga ya Papa Wemba Kofi Olomide ayaki kaka na palais yesus matanga te réseau za yepe papa na ya kufaki papa na ya ko kufa papa Kofi Olomide to moni pe ba misie ebele ba jibe ba wera ba to bele ba yete to moni su matanga ya papa waze kwa Kofi Olomide ayete est-ce que guerre wana eza pousser musique na biso liboso notre ba musique polémique full la musique moninga na réponse na eloko wana na moni bango toujours bango ba éduquer masse mais ba éduquer eloko monte na makambo wana na ndenge vraiment bible ezote ya biso surtout ça na ba respect na ba oui ba papa wana o ba kufi lelo soki papa tozonga na to ba ina Papa Wemba soka sala vivre te ba kufi ba yebana te Papa Wemba sala vivre ya ba kufi ba yebana ya Kofi aza Kofi pe na condamné Kofi te pour Papa Wemba pe susu pour na masolo tozo ka biso sala gawa ke ba boya ki Kofi aya mais na ba o ba boya ki Kofi aya boya ba matanga za place pesa invitation te les deux matanga za place to ko benga la mutu
Bible le ba biso to le la ba o ba zo le la. Vous comprenez? Mais si ko Kofi Fara ya baba ayati alinga sala ni. Ko ya bela ninga ba kisa sa mse sala ne Kongo na mse sala mo ba obeta mutu boye ba otala ba na misu. Obe ba zo bwakela mutu mai ba sa mbétise ba mo na ngo ba zo sepela ba benga nié. En tant que parent, en tant que grand monsieur, il y a un boy mais il fallait partir dans un message moro boye sala. Dans denga Kofi il fallait un message moro boye. Ba chaîne comme be na Congo. On que la chaîne moro boye Kofi atini condoléances na famille à Wemba à ce point amona ka sara émission na Karibu. Ayaka pesaka ba condoléances na mais RBB comme sur place fa ça un message moro. On a peut-être pourquoi ça la gangoté. Mais pour dans ce que papa wa c'est quoi? Matanga papa wa c'est quoi? Dans la na c'est la émission ka bino. Ganet alobi kiyena Kofi ba loba na ngaju. Nzambe na sata ba oyo kana. Omoni maloba musuto lobaka. To ba teke lobi yande ni. Na rappelé peu maloba papa Wemba pour Kofi. Rappelez nga. Alobi je ne peux pas faire la paix avec Kofi Olomide si facilement comme ça avant Kufa. Ah, on a su babilo osolo ba wana. Babilo ko biso ba totika net ba biso ba oyo. To comprendre ya olimbisaka batu. To comprendre makambo nini o tozo ba na bunoko. O ko ba makambo ta so bilo to se rappeler biso mbale. Ya babilo ba ko ba lo ba bunoko si o da ba acte ko esi ko yo e ti batu kiol. O ya boy ko ya oyo ko ba ko condamner parce que tozo lo ba makambo tozo e bateke ba acte ngo to lo ba makambo tusu e ça mara na ba terrain o toza po to bota ma poto to vivre après to kufa. Mais la bilo wana surtout la condamner ba mission surtout. La condamner wa ze quoi la condamner Kofi boté arabiso mas. Maso boté arabiso ke to lingana banzemo na bino bon to banzemo ka bolingo te so le banzemo musu wasi ko lobaka après ça peut musu avec ce biblique même Kofi pa yamba banzemo musu pe azote ya pe biso mais tala sur le niveau papa Kofi so ki lelo wasi ko pour papa na botaki wasi quoi so ki lelo Kofi za pour papa na botaki Kofi so papa na baza ba innocent babota bino ko batangi sur ma classe bino le ponant na bino meta lelo ba Kofi boy oyo aboko ya si obote ya biso ni pour nga je suis pas d'accord avec ça. Il y a aimé Kapongo message na a capté 5 sur 5 na congofrance.com. Moi message na batunyo so bazolo no poto clôturer na. Ouais, merci na CPI na ndenge boyambinga tala tuaki na place biso ba congolais asika na village Moloka ipa sister na biso Jene tuaki hotel la place biso asika ba congolais référence na biso to arraché na place te le place na biso yango yo to mo ya pe ko fanda batutu ba ebinga o aimé Kapongo na pescara na bigi retirer des oya to c'est la retirada. Tous la paix, acteur principal, il y a Viennanga Moulope, place aux alliés, il y a beaucoup de chapeaux, il n'y a pas Franck Stemay. Franck Stemay, ma question au posé roi, dans ce pays, il y a un journaliste, ça a un complexe. Journaliste, il faut le français très bien, français bien. Après, poser ma question, nous répondre. Quand on pose la question, tu as une polémique. On pose la question, européen, ça va tout. Au moins, Nicolo, tout le monde reste bon, il y a un masse. Tu as un bibembo, tu as un bichoté. Ah, on a fait des vidéos, pas tout le monde. Mais ça genre émission to ba no ça ba émission to ya masse ça to bengi mutu mo na émission na yo a fini moi ça mutu a check film moi ça mutu o a fini foya mutu bimsi ba na mutu ba biloko yo te ya masse te ba journaliste bino pe 200 balles 300 balles c'est bien on peut ça bino mais ba te ya batu nini ba finga batu ba journaliste to tika biloko wana to lingala to za bomoko na pesi batutu mboto ba yebi Aimé Kapongo ser na Jene félicitations ainsi ka Richard Chitea Shairi Makombi Bakles King the King yobi komio dega vient na Gilles Kapongo Fernand Matango mère ba petit Ketcha Kapongo Belange yo batutu oh Prince mwana suka Prince Kapongo na kin itoko bele wana za ya Aimé Kapongo ya Fallon Matango aboya sala mukili na yo sala ngabia c'est-à-dire élément nebo e balobi to tika ba polémique ya ba réseaux sociaux ezo sala nango bien te po ba polémique wana ezo sunga nango pété quelque part c'est-à-dire ezo faire évoluer peu musique na bisoté culture na bisoté parce qu'à l'échelle internationale toza na biso rien do valoir te libanda c'est-à-dire vaut mieux que tout temps na biso na droiture nega Kofi Olomide so on comprendre avec le temps et ça la pe biso bien à comprendre que soigner yene mdatika na minute o na nenga bien yene mdatika le wa Kolo azo pousser peu musique congolaise et que liboso avec impact na idéologie c'est-à-dire to continuer les mains oyo pour ça la plaisir na Christelle na nani
Tozo continuer awa toza toujours na Youvel ya papa mineza aibi makamna solo ba big manager donc tozo contrôler to lobito so peut mettre moko à sala kombo na moko yo c'est-à-dire soki boche tembe bundano na ye 1 contre 1 so betier comme ça oui pa ngai na yeba ni na sala na yo mettre mal à l'aise mettre sans défaite à côté na to continuer élément na biso ndenge tozo sala c'est-à-dire mettre mal à l'aise tia bango mal à l'aise tozo sala bien c'est-à-dire parmi ba mettre on ngandi mala moko il fait partie quoi. Bonsoir mal à l'aise. Ouais, bonsoir journaliste de la Destinée. Boni santé nzoto makasi hiver réseau le gandeni. Tout ce longango déjà intakaka. Kitoko longa kitoko. Na ebi ke sujet tozo beta awa sujet zaka likambo ba polémique oyo ezo ronger musique na biso ezo lia musique na biso ezo boma musique na biso quelque part donc ba polémique oza ba artiste musicien na biso to monaki makambo elekaki na Congo baliwa ba artiste pe ba parents na bango ba kufaki mais na matanga ba présence ba artiste mususu ezo zalate pour na ba polémique moko boye. Est-ce que mal à l'aise vraiment ndengo za wana o soutenaka polémique ou le polémique nde futaka et poussaka musique et liboso? Le grand journaliste, merci d'abord pour la question. Au moins, surtout dans bien la logique avec Marambutu, polémique, la tango ya kala. Et ça là ko arranger na ndenga que peut-être que batumi balé au bazo bunda na ndenga ka idéologie na bango pour masona bango mata et fulama. Faut pas que moi liboso pour musique na bango ba tout ba tcha bango maka mais le polémique ngana moni ya boutique na ngona elote polémique maintenant sans blague ya boutique na le côté et créer car négoto depuis pas tala kutu to za exemple ya JB na Werat to za exemple ya JB na Werat niveau polémique ezala au senti bina ke babitumba bazo kufa au senti bina ke avenue na avenue ba yoka na raté donc au moins bina ke bu o kezaka na ngonde pour na bien na bango lelo wana bango na ba yoka na bango donc et a boutique na bien na bango quoi donc pour le mouki donc ya buta na rien quoi. Lelo to morayi papa ya Félix Oise quoi kufaki avant ezaki papa ya Kofi Olomide kufaki to moni pe ba mission belé ba yete ba mission ebelé ba sala ba combo ba yete. Et puis le lot tomoni sous matanga ya papa ya Félix Oise quoi absence ya musicien eza tellement ébélé ya koloba kutu ezate. Est-ce que bozo mona te que polémique ndenge zo ke nezo ko affecter na ba famille moyen ba ya na ba matanga ezate baza liberté ba musicien na minute te wana fo omoni matanga ezaka na invitation te vieux beaucoup la hôtel Odaya vieux beaucoup donc azaki monument ya mboka ewa Odaya baboya kofia ya donc et ça déjà bien te matanga wa ya vient na biso kester adayaka veut beaucoup la yapati donc on moni ba guerre d'esprit na bango esuka na kaka na maloba on moni tonga esuka na maloba e comme katina ba niveau te ke lelo muta kufi o mona na te za propreté venanga waze quoi père nada e venanga Kofi Olomide père naza e lelo muta ye matanga assister muta za te po basana ba guerre d'esprit moko boye po nini o ya sala kanga boye o ekutu boye eza bien te moni matanga fo koyeba ko pardonner kozonga mutu na pesa exemple moko c'est le scram na pesi mote alobaka lo moko boye na suivre émission ka pona bino c'est le alobaka que liwa ya papa avait beaucoup et pesi nga leçon na ba problème tout na zaka nango na batu so na zaka na problème na vela ngantone alimbisanga ba masalanga ba faire ba masalanga ba fali atanga tous les ba masana o tamusuke ba zaka na ba polémique pour amona que eza chemin za mamulai lebi ekopeta mbunde kopeta pe chez na ndako donc eza na bien te do ba vela na ba boule pe na ba masolo o ba tikali wana net ba ve ba ze quoi ba ve Kofi Olomide ba boule ba zonga pe na esprit idéologie ngo libanga zuchaku donc ndeka ko sekate quoi ba longola na bango wala day pe na matanga muta kozonga sous te to perdre mutu faut toujours assistance donc ba zonga ça pe na ki bo mutu quoi. Moi message na ya suka na banyo swazolanda po actualité zaka ke matanga ya papa ya Félix Oise quoi mais moi message na bango pe ba mission on a pe na bi ke bazolanda ero babi soki toli ba pesi yo oboyi ko salela eza faute ya mutapesa ki te eza faute ya toli po toli salama po pesama donc moi liloba suka toka bwana bato te liloba suka ka ndenge zala kaka ya na osenga pena na bino ba journaliste na bino ba musicien na biso congolais ba musicien na biso congolais tozonga na kibo mutu à part ndule po ndule bosala ngo pona ko éduquer masse
soki bino moko na mitema na bino bozana na bolingo te masango bino boko éduquer et ça la peu difficile bozonga pena na kibomutu bo éduquer pena masango ndenge sengelemi boza ba polémique na bino na ba problème na bino ya ba parler na ba problème na bino bochango na part bozonga pena ke boza ba artiste congolais boza la ini donc to telemela pena iloko wana donc poto kende liboso donc et ça la pena bien et sauver pena ndule la biso ndule c'est comment la ngomba et comment la ngona c'est pour na ba biloko wana donc ba me ko zonga pena batunde to yeba ka ba vie kala ba vie pena ba serrer bakokola iwana pena donc ozala pena bien pena fort. Merci beaucoup maître Malalès. Patuchi mangu yobi ka ndenge zala ka mère alobaka moi trop vraiment oh so na l'équipe partout na tika ka ete gloire munganga motema ya maître JR Malalès Principe ya Gradi la pesibino mbote donc tous les matchs na ngai ba maître l'homme Bandal c'est Paris ça toujours Paris Kitambo c'est Miami ndenge via tika ka yango on a slogan ya vieux beaucoup Bandal c'est Paris, Kitambo c'est Miami, Chichi Kouzoure, Maître l'homme, président de Bandal, Carlos, capitaine de l'équipe Givenchy, Bendele toujours, qui tokos. On est allé Maître Malalès, Balobi, Mboka na Mboka zana ba continent, temps normal, na lila bino mabe, o bana matonge, o Al-Qaïda, o nin. Maître tout va soutenir Patuchi Nemu. Actualité za moko tozo beta masolo o ezoleka na musique congolaise na biso, c'est-à-dire culture na biso za lango sur l'espace T à l'échelle internationale. C'est-à-dire malgré toza na biso sous à l'échelle internationale toza na biso li sous T. Mais moi polémique muké ozo ko affecter ba famille photo tikango. Moi conseil za lagi ya Patuchi Nemu tozo moi 15 minutes 15 à 20 minutes tozo zo moi batu poto meka ko solo lango pe ba musicien na biso bayoka. To moni ba musicien belé ba sali kimia na ba musicien mususu wana yoka na bangote. Bon ba o bazo santé nanu o meka na otala ba paramètres pour tout odaye mutokotika la libende ton zete azate biso tout okufa nanga na temili boso caméra un jour na kotika caméra oyo na kozali sous-souté donc tout homme mortel mutase ko ka Yesu Christ biso tout odaye ezandila na biso nyoso derrière la caméra c'était Dems Vidéo. Merci à mon boss José Didi Dipumba et puis na manager na biso Junior Bukasa Imperio balobi wana nde jango zo kinema sana nga Frank Stemai to saka ndete yo kala iken piana donc na bi kala mingi to so nyata mabele awa c'est-à-dire na bokasité ya DK production c'est-à-dire ken piana ozoya avec impact na idéologie to sala kaka ndenge to yo kanaki balobi mettre 4 forces les grands mouyaka mettre patron na vandi sabato ba parler pour libanga la ngele ki salaire na valeur mettre 4 forces les grands mouyaka mettre patron et sali bien balobi King Charlie Makombi Banklaise King Charlie Makombi Banklaise Nazolelo mabe Charlie Makombi yo yebi vient en biso na mbongo na mboko yo asola na peuple na population ye azana frontière te ça dit vena ngai balobi mon directeur Chams Chamalondo mon directeur excès de rendi ya rouge ya ebele ya liboke na poche tambola na par caché ozana ngona kati ya libaya ya rouge wana tambola esala rabiso pe bien. Merci na batutu balingaka Patuchi Nemu, merci na batutu bolingaka ngai venanga pape mineza ayebi makamuna zoloba ça dit bana Yoville bana Monda te bana Paris ya Londres o wapi bino tout bolingaka Patuchi Nemu boye bakanga pe na fanatique na bino bo pesa biso ka ba conseil poto améliorer musala na biso ndenge zalaka toujours pour na kosepelisa bino bana Paris bana Londres bana mokili mobimba masala nga Jani Mwanza na Angola na yebi kozolela moi trop Refred Ngonda Refred Ngunda yo yebi Refred Ngunda na Angola masala nga journaliste ça dit grosse moulure na Congo balobi batutu balingaka Patuchi Nemu mingi 4 forces les grands mouyaka balobi un pays d'art mettre patron ba mettre tout bora na mbongo na mboko agazu na Ntembe mettre rasé ayebi bana Al-Qaïda ça dit na Al-Qaïda nazomona ba zonkion bazawana na Al-Qaïda nazomona ba fabolo bazawana na Al-Qaïda nazomona boze kebele ne mo pe na matongi nazomona ba mettre one bazawana ba mettre veille diable bazawana ça dit na lela bino trop ndenge bino pe bolinga ngai balobi masana nga pa Clem Avulu ayebi a contredire ngai te batutu bolinga Patuchi Nemu nga pe na fanatique na bino numéro 00 émission comme na souka derrière la caméra c'était Dems vidéo Dems chasseur d'images. Merci à toi maître Malalès. Congo France biso na bango na biso na bango ekara molai France.com site ya Congo masolo ya danger masolo ya kitoko Congo France.com